Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Lelo tokolobela bino nini bandeko? Lelo tokolobela bino na oyo etali bomoto ya Honorable Francis Kalombo. Honorable Francis Kalombo oyo babengi solution. Lelo tokolobela na oyo etali bomoto na ye pe tokotala mingi surtout na ndenge nini émission monene oyo Monsieur Cyprien Weti autaki kosala na ye lobi oyo azalaki na mboka Congo. Bandeko babolingo boyebi ete lelo oyo bato mingi awa na poto surtout bakon mbata langage na bango soki ozali koyoka okomona kaka o Francis Kalombo aventurier. O Francis Kalombo ye kutu azali moto moko azali kaka kokota na kati ya makambo ya miziki azali producteur amikomisi politicien. Mais lelo tokomeka nanu kotala mwa réalité yango na oyo etali bomoto ya Francis Kalombo oyo balobi solution. Bandeko babolingo lelo bakombata bozali koloba ete Francis Kalombo azali aventurier. Mais bongi malamu tomeka nanu kozonga mpe mwa nsima toyeba nanu mwana ya aventure baitilizaka yango na moma nini mpo benga moto aventurier. Mingi bakanisaka soko olobi kaka na moto aventurier donc azali moto moko oyo azali inconsidéré na miso ya bato. Mais tokoyebisa bino ndenge nini moyo oyo babengi aventure eyaka kokoma momoko ya valeur mpona bato oyo bazali ba ignorant bayebaka ntina na yango te. Bandeko babolingo soki babengi yo aventurier, aventurier elingi koloba kaka te ozali moto moko oyo ozali ntina te na miso ya bato oyo ozali kosala makambo moko oyo ke bato bazali komona ntina te te. Bandeko tango ya kala na bapoto awa tango lelo ndenge biso tokoma komona bamakambo mosusu lelo badekouvraki ntango mosusu États-Unis na Christophe Colomb badekouvraki parti ya Amérique na Christophe Colomb na tango boye toza kotanga yango na baklasse. Mais soki lelo tolobi tozonga nsima bamakambo ya badécouverte oyo Christophe Colomb asala bandeko ezalaki na kati ya baaventure. Donc atentaki aventure, atentaki kosala aventure, après aye ko réussir. Mais lelo oyo bato bazali kokanisa ete soki balobi na moto aventurier bamoni ye penza pamba ekomi kutu wana aventurier na bato babandi koseka. Mais ndeko aventurier
eza na baaventurier mosusu oyo ke baza baaventurier baza kosala aventure na bango na makati na makambo ya solosolo mpe ezali koningisa mokili. Par exemple, honorable Francis Kalombo soki totali malamu na parcours na ye ya baaventure na ye nyonso asali azali penza un homme à féliciter parce que na baparcours na ye nyonso asali atikala nanu kozwa échec ata ya mbala moko te. Tanta aventure na ye na makambo ya baproduction ya musique azwa nango succès biso nyonso tu tomona 5 sur 5. Aye kokota na makambo ya baproduction kosala baproduction apart ndenge ezalaki kobetisaka na baconcert ya pamba me aye kokota siko na système ya baproduction akomi mpe na kati ya koproduire bamakambo ebele me aye kozwela yango mpe succès. Tala lelo aye kokota mpe na nzela ya makambo ya politique kaka na kati na baaventure na ye succès. Donc eloko nyonso surtout Francis Kalombo oyo atushaka na maboko na ye azwelaka yango kaka succès. Tala moto oyo tokoki koloba ete un vrai aventurier oyo ke bato bakoki kobetela maboko me bino siko bozali kozwa bozali kobenga ye aventurier bozali koseka bozali koyeba teke ntango bino bozali koseka bozali koyeba teke aventure na ye oyo azali kosala ezali considéré na miso ya bato ezali te baaventure na biso oyo bato mosusu bazali na poto ozali kaka kosala aventure na yo na likambo etali eke ozwi sheke ya mutu oyo wana butu olali te ozali koluka kaka ndenge nini ya koimite signature ya mondele po ete lobi okende kobimisa mbongo wana nde bafort aventure bandeko. Yango wana tolobi boye bandeko ntango bino bolobaka ete Francis Kalombo aventurier me bobosanaka ete biso mpe bana ya poto tozali baaventurier parce que tobimi bamboka na biso toye awa toye kosala aventure toye kotante aventure na biso ou bien esimba ou bien ekoki mpe kosimba te yo combattant yo moto ozali koganga liboso ya bakamera kofinga Joseph Kabila kofinga gouvernement ya Congo bino mpe bozali kosala aventure bozali kotante botala soki ekosimba ou bien ekosimba te donc bino nyonso tu mpe biso nyonso tozali kaka baaventurier toza kotante makambo na kati ya baaventure oyo nyonso tosalaka yango na kati ya baaventure ou bien esimbi ou bien esimbi te. Mais sikoyo tokotala nani tokokota nani na bomoto ya Francis Kalombo bandeko babolingo Francis Kalombo honorable Francis Kalombo azali moto oyo biso tozali kofélicité makasi po ete tango azalaka devant la caméra soki azali koloba alobaka avec baprécision alobaka kaka ngulungulu boye te ndenge tomonaka bato mosusu bomona ye mpona moto mosusu azomonaka yake lokola azoloba français aza kotenir ka compte ke na français na ye aza koloba aza komonaka yebi mingi me ntango mpe komona kobanda koloba français yango liboso ya caméra ozomonaka raisonnement na ye tina te. Mais Francis Kalombo tango azali ete otuni ye motuna na réponse azali kopesa na bargima na ye oza komona ete moto azali moto ya mayele yango na mwa moke oyo alobi liboso ya mikro ya Monsieur Cyprien Wechi alobi mingi et surtout ezali cour mobimba biso tokoki koloba ezali cour mobimba oyo apesi bacombattant parce que bato mingi lelo baza kaka kidiba bango baza kokanisa yeke lokola bavandi na poto makambo nyonso tu bango bazali kokanisa bakongole baza koloba na poto nyonso ezali ya solo bandeko ntango ya kala toyebaka ete bato baza koya na poto mpo bazwa mayele mpo ete bakende kotonga Congo tokende biso nyonso tu liboso me lelo tokomi komona ete bato ya poto nde baza lisusu mayele te me bato baza na Kinshasa bakomi mayele mingi koleka bato baza na poto le monde à l'inverse bandeko tozali kokamwa okomona moto mobimba aza na kati ya poto me aza kopesa babulu moko bandeko baide moko soki oyoki yango oyoki na posa ya kolela
Mais moi épée, on reproché dans ma idée na eto tiki kaka po tala kaka. Un con mbata bato ya brutal. Oko reproché ndenge nini? Ba yela yo ngulu papa ete ba sasa yo. Wana nde batikala kaka idée na bango. Bande ko ba bolingo. Francis Kalombo, c'est un homme à féliciter. Parce que à convaincre biso penza liboso ya micro ya Monsieur Wechi na babiloko ya lobi bandeko soki tozweli bino meme bandéclaration mosusu bato mosusu balobaka bacombattant balider ya bacombattant oyo tomonaka baimage na bango elekaka na internet awa bandéclaration basalaka na oyo Francis Kalombo apesi ezali neti apesi bango solution na makambo nyonso babanda koluka depuis lit na bango na 2002 ti lelo bane wana nyonso basala ndenge babanda kotepatepa koluka vérité tala bozwi kaka vérité yango kaka na baseconde epai ya Francis Kalombo moto oyo bino bobanda koloba ete aventurier comédien mais bomoni ndenge apesi bino solution ezali kutu te ko bofundeli yango mbongo ya ofele tala kaka réponse ko apesi yango na kimia nyonso na bopete nyonso moto nyonso tu oyo alingaka koyeba kozwa solution na bomoto ya Joseph Kabila tala la réponse est simple Francis Kalombo apesi yango yamana tozali koloba bandeko ba bolingo ebongi malamu biso ba congolais tozali na poto tokendeke kozwa bamakambo na kati ya source oyo koyoka ezali malamu te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment nazali koyebisa ya solo mama Rosalie il faut koyeba yango ete honorable Francis Kalombo c'est un monsieur à féliciter. Parce que oyo alobi liboso ya mikro ya monsieur Wechi ezali apesi biso cour mobimba oyo ba combattant depuis babanda lit na bango ko banda 2002 ti lelo ba solution oyo babanda ko luka na vie na bango oyo babanda ko tepa na Congo boye après Joseph Kabila za Rwandais boye tala bazui solution na moi minute ezali cour mobimba oyo apesi po ete makambo Francis Kalombo alobi oyebi ke bakoki koluka pe écran plan moko ya munene batie yango bavandisi bacombattant nyonso tu balandi yango pe bamemi bapapier na babiki mpona konote parce que ezali cour mobimba. Félicitations honorable Francis Kalombo, vraiment non tango bato babengaka yo aventurier o comédien tango mosusu base référaka tango ozalaki producteur ya makambo musique oza ko produire ba musicien na ndenge ba musicien bazali koyemba bango babande ko kanisa ete ozali un type de la rue. Ok, ozali moto oyo moto gogo sakana na yo te. Bandeko émission oyo tango tolandi yango tozwaki pe mwa ba renseignement mwa muke to tunaki epai ya bato na biso pe Francis Kalombo azali mwana oyo abotami na Kinshasa na zone ya Bandalungwa na tango wana tokoloba zone me na commune ya Bandalungwa moto moko apesi biso information lobi ete papa na ye azalaka pe un magistrat bazalaka kovanda na balabala baoyo na Bandalungwa balobi ete esika bandaki kovanda esika kolelaki ezalaki na balabala baoyo na en face ya école moko bazali kobenga Mamelo. Moto wana ayebisi biso mwa makambo ebele mais toye komona ete Francis Kalombo c'est un monsieur à féliciter pe moto wana alobi ete oyo nyonso tu bato balobaka na bomoto Francis Kalombo bayebi ye malamu te bagangaka nde kaka tika bagango. Francis Kalombo c'est un monsieur intelligent biso moko pe toye komona yango. Vraiment monsieur honorable Francis Kalombo na pesi yo vraiment ba félicitations ya mingi parce que na ye siko komona qualité na yo koyoka po ete bakongole na poto awa makambo mingi toyokaka ezalaka na yango lokuta o ndenge tolobaka ete bamfutu mais biso moko tolandi yo
toyei komona vraiment tokosenga na monsieur Cyprien Wechi soki mbala ya nsima okoki kozwa temps oyo kobongisa penza ke tango kokende na Congo sala lisusu émission penza oyo koki kozwa 1 heure ou bien 2 heures na monsieur na honorable Francis Kalombo pona otuna ye mpe bamituna ebele ameka mpe lisusu koéclaircir biso surtout na likambo oyo balobaka ya bamort oyo bato oyo bakufaka oyo lelo ekoma ba 8 millions de morts banini nde tomoni ete monsieur Cyprien Wechi echapaki oyo efali otunela biso motuna wana mpo ete arépondre na bacombattant mais toyebi ete mbala ya nsima soki okei na Congo lukela biso lisusu Francis Kalombo pona kotuna ye bamituna aéclaircir biso likambo oyo ekoma mpe kobeta ndongwana awa na poto ya koloba ete bamomela biso 6 millions de morts ya bakongolais banini il faut bameka koéclaircir yango mpo ete lokuta ezali kotourne makasi na kati na likambo wana bayebisa biso mpo ete esika mosusu bazali koloba ete Jean-Pierre Bemba ntango akendeki na bato na ye kote ya este mpe kuna basalaki safasi na ndenge ya kosakana te babomaki mpe bapopulation na ndenge ya kosakana te yango ete ebongi malamu motuna wana mokolo okozwa occasion okutani na un gros poisson comme Francis Kalombo otunela biso lisusu motuna wana po ete tozali kotourne kaka na bamensonge ya bacombattant masolo kaka ya lokuta bino moko boyoki Papa Etienne Tshisekedi ntango ake na Congo amoni réalité Papa Etienne Tshisekedi avandi kimia yango na omoni ete mokolo oyo apesaki discours na ye ntango bino bobandeki kopense ke Papa Etienne Tshisekedi akoloba na bato babima na balabala Papa Etienne Tshisekedi ye moko ye kotala bino baréalité oyo namoni na mboka vraiment mwana Joseph Kabila azali kosala mosala yango na omoni ete ntango apesaki discours na ye na kimia mpe ayebisi na bato bozonga na bandako epesi bino kimpelekese awa bolobi ke azali corrompi pona yango bandeko babolingo il faut boyeba te mpo bato mosusu balobaka ete me bato ya radio Jumel Milo ndenge nini ya moment donné okomona balobi boye mpona Papa Etienne Tshisekedi après moment balobi boye te bandeko il faut boyeba yango ete soki moto asali likambo ezali malamu tokoloba mpe malamu asali soki toyebi te likambo wana mpe asali ezali mabe soki ezali ata la même personne oyo tolobaki malamu na ye na likambo asalaki ya malamu soki toyei komona mpe asalaki mabe tokoloba mpe kaka mabe oyo asalaki alors biso tozali bato oyo te soki olobaki malamu ale tomoni mabe na yo tomoye toloba lisusu mabe na yo eza te tokomi kobanga mpo tosi tolobaki malamu na yo te osali malamu tolobi malamu na yo soki mpo osali malamu obebi osali mabe obebisi tokoloba mpe mabe na yo ata osalaki malamu na yo na moment moko ou bien dans 1 heure du temps osalaki malamu tolobi yango après 2 heures du temps soki obebisi tokoloba yango mpe lisusu mpo ete esengeli na biso tozalaka bongo mpona soki tozali koloba kaka ke non moto wana azali boye apres totikalaka tobanda kobanga te soki osali mabe tozali kobanga mpo toloba mabe na yo wana nde tokozala bato moko tokokɔta na libulu yango wana tozali koloba bandeko honorable Francis Kalombo azali moto oyo ya kosakana na ye te c'est un monsieur intelligent azali na makalite penza oyo ke na mayele azali na yango akoki meme kodirige mboka Congo rien n'empêche lelo mpe ke soki Joseph Kabila aza te toloba ete moto lokola Francis Kalombo mpe akoki kodirige Congo parce que bayebaka moto akoki kokamba mboka kaka na makanisi na maloba ndenge nini azali koloba moto oyo bato poto mobimba bayebe kaka oyo aventurier comédien kaka bamasolo ya banani ya bacombattant bamasolo ya nsima ndako lokuta kaka na lokuta yango na tozali koyebisa bakongolais ya poto bandeko bolingaka koyoka bamasolo ya bacombattant te baza na bango bato ya lokuta baza baventurier bacomédien yango nomoni ke bamakambo mingi ya biso bakongolais moyen kende liboso eza te tala Francis Kalombo auti kodécortiquer situation ya
Joseph Kabila na situation mukekaka ya mboka na biso Congo. Oyo ezali penza likambo moko nga na kosenga penza na monsieur Wechi. Okoki ko inviter ba combattant ba na Bruxelles obengisi ya France ya Belgique bango nyosu ba na Bruxelles bo louer place moko bo louer ta salle bo vandisi bango na ba salle ba vandi net ba bazali ko balingi batala film ya cinéma bo projecter po ete oyo Francis Kalombo alobi ezali net cour mobimba pesi na ba combattant bo vandisi bango balandi yango ba memi pe ba papier na bango na ba bic bazango koma po ba retenir yango parce que bazana ba cerveau moko faible ba bossa na kanoki bazango koma po ete ba bossa na te. Félicitations, monsieur honorable Francis Kalombo. Vraiment, te féliciter, ya mingi, pour être au pesi penza biso cour ya makasi. Moi, mke au lobby, ezali neti au lobby ba makambo nyosu ba discours belé auto yoko ba ngwanda ba pesa o ba combattre ba loba ba makambo nyosu ba banda ko loba depuis 2002. Ti lelo o etali mboka na biso na bomote Joseph Kabila. Tala siko bango basali yango ko banda 2002 ti 2011 ba continuer ka ko lobela yango mais yo sali kaka analyse nango na tamu ke 30 minutes o pesi solution ya makambo bango ba banda ko luka depuis 2002 ti 2011. Bravo monsieur honorable Francis Kalombo. Maman Rosalie nazonselio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Bandeko ba bolingo tango mosusu bato mosusu bakoloba ete makambo biso tozali koloba tozimoni yango wapi toyoki yango wapi mais na tango oyo na kosenga na kote kuna na régie na technique bameka ko projectele biso ba image ya interview oyo basalaki Francis Kalombo na monsieur Wechi kuna na Congo tango monsieur Wechi akendeki lobi awa ba projecte yango bandeko bolanda yango na bokebi nyonso totala yango pe bomona ndenge nini Francis Kalombo a décortiqué ba makambo yo ba combattant babanda ko luka yango babanda ko lukela yango solution ko banda 2002 ti lelo 2011 bazali kaka na kati ya ba recherche pona ko lukela yango solution oyo bakoma komituna est-ce que Joseph Kabila azali congolais toza congolais te ba mosusu oyo azali congolais te banini tala ba makambo babanda ko luka depuis 2002 ti 2011 ba pesi bino yango solution ba pesi bino yango réponse pe solution zomi kanga na moi ba seconde. Alors que tozali na ba poto ba pays développé biso tozali kutu koyeba ba makambo te tala bato bazana na Congo ba komi ndeko ko pesa biso ba nouvelle ya bato bazali na poto bandeko yango na tolobi ete tango bino bozalaka na poto bozali koganga koloba n'importe quoi toyebisaka bino bosala keba po ete bato lokola bangwanda wana bayebi na bango ba vérité ya makambo ebele mais bango bazalaka soki babwaki mwa likambo moko ngwanda ke abombani atiki bino bozali koloba po ete yayebi te yayebi vérité ya azali kobanga po tiaka accent mingi na kati ya likambo wana po ayebi ete mokolo ekozala ete bakoya kokoma yango balobi vérité bomoto na ye nde ekobima ekozala sali yango ete lokola azalaka mayele mingi ndenge balobaka male ale ye azalaka komona bimiseli bino mwa likambo moko vandi ya bombani bandeko ifo boyeba yango ete na mboka na biso ndenge tozali wana moto oyo akoki koyebisa biso vérité na makambo ya mboka bokanisa te ke un opposant congolais avandi ya na poto nde akoyebisa bino vérité jamais bandeko mais po tokota lisusu na lisolo yango malamu toyoka nanu tokozwela bino kaka mwa baextrait tokotiela bino bolanda makambo oyo Francis Kalombo alobi bandeko bokoya komona ete bakombata bazali kotatabana na poto pamba na okoluka koloba okuna balobaki azali rwande azali boye tala makambo bobanda koluka depuis 2002 ti lelo 2011 bato boza na poto na pays développé kaka kotatabana boza ata na raison moko te kaka makelele me tala bazweli bino yango solution ya mokuse nzela ya mokuse ndenge balobaka honorable Francis Kalombo apesi bino solution pe na kosenga na monsieur Cyprien Wechi il faut louer salle moko ya monene na Belgique
kobengisa bakombata ya partout sale wana ezala ata na 2000 place bango nyonso batonda na kuna kofina bango neti basardine batonda baoyo bakozwa esika bavandi baoyo bakozwa esika te batelemi kofinafina bango epuis koprojecte image wana po ete oyo Francis Kalombo apesi ezali neti cour mobimba apesi mpe bamema koexige bango bamema bapapier na babik mpo bakoma parce que bacerveau na bango ezali faible trop babosanaka noki Freme ezali pasi pe mawa. Tokosenga na technique kuna batiela biso ba image oyo ndenge nini Francis Kalombo. Honorable Francis Kalombo. Oyo azali moto azali kopesa solution na makambo apesi pe solution na makambo oyo bakom batamba banda koluka depuis kala bandeko depuis 2002 lelo bazanga na kati ya ba recherche. Bango na bangwanda nyonso tukanga ngwanda kokosa bango pe est-ce que ça ya solo te za ya solo te ba luka meme na bato ya lokuta na tata moko boye babengaka soki mulopo bandeko oyo tata wana bandai kolobonga na mwana mama ya Joseph Kabila ba histoire kaka ya komonte bandeko mwana nyonso tu mpona kobongisa kaka bamasolo ya ngunda vraiment congolais yango tolobi te bacongolais bandimaka lisusu makambo na bango te congolais soko azoyebi biso likambo ndeko zala na ekenge ata omoni alati costume ata omoni ete alati costume na parfait solo eza kolumba zala na ye kaka ekenge mpo ete congolais aza somo mpo ete bato mpe balataka bacostume oyo bomonaka mingi ya na poto bandeko bango nde babetaka bato bambata ya dikosi okomona mpenza olobi mutu yeyo mpenza na poto kozwa kobanga omoni mpe ye na ndako avandeli yo na costume nzoka nde na kati ya mutu na ye makambo ya kopola na kopola etondi kuna tifo tokeba bandeko ba bolingo tolanda ba extrait ya honorable Francis Kalombo ebongo nsima tozongela masolo na biso yango lelo tokoti mena na sujet biso bakombata tobengaka mokonzi na bino oyo ya PPRD Hippolyte Kanambe Rwandais. Est-ce que vraiment président aza le Rwandais? Mais si bango bazo bengango eza bango ba kumyo kiselengi te mais aza Rwandais te puisque aza Congolais aza président ya Congo parce que bango ba bengi yango ba travailler na été à aucun moment Jean-Pierre Bemba Tshisekedi même à l'époque il y a guerre ils n'ont jamais dit que Joseph Kabila était un Rwandais. Faut pas oublier que nous sommes à Sun City lorsque Etienne Kabila arrive il fait son point de presse financé par ce que lui-même sait. Et Tchadamutu Nao, que même à cette époque, personne ne l'a cru, puisque Ezale Etienne Tshisekedi et Zalabata MLC ont signé l'accord global et inclusif. Et dans cet accord, il est bien écrit Joseph Kabila, président de la République, qui reste président. Nandimite que soit il n'a pas soupçon, tout balaki n'a pas doute que Kabila est rwandais, Bakoka qui jamais à aucun moment va signer bandima un Rwandais à diriger Congo. Na niveau de patriotisme bazanango nandimite. Et preuve Moussoussou, autre quoi avancer plus loin. C'est-à-dire que Tilelo, je mets quiconque à défi, à aucun moment, adversaire, déstabiliser, tout le monde l'a accepté en tant que Congolais, et voire même lorsque Banoma qui est chef d'état-major, et c'est ce qu'il a déclaré à RFI, les déclarations sont là, que Kabila vient de nommer son fils. À ce moment-là, il était le fils de Kabila. Et à aucun moment, Basi Batia Tembeke, Aza Congolais, toi à moi, il y a Kabila. Donc, les combattants, le Salab Bango na Bango, idée on est Outan Ngwanda, qui est combattant, qui est à l'extérieur, qui vit à l'extérieur, qui ne montre que des histoires pour nous qui se lengi. La preuve, à l'embi montage, tu as eu la photo qui garde le corps, à mon niveau, tu vas démasquer, qui a montage, à eux qui sont à Tika. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a idée où tu as combattant. Pour bamiyo qui se lengi bango monko alors à partir du moment où bamiyo qui se lengi yango moyen ba gagner ezate o gagner ceux qui banalisent non ils ont fondé sur des éléments où ils ya vrai mais ceux qui ça la banalise sur des éléments ya vrai te si ko gagner neni boko tika la na souffrance na bino boko miyo qui se lengi ka bino monko bozoro ba mutala Rwanda alors kaza Rwanda te azo diriger mais yo ça qui interview Etienne Kabila oui en Afrique du Sud oui. Etienne Kabila lobby Hassan Dekonaïté. Mais merci dans beaucoup. quelles circonstances au salaki yango? Merci beaucoup. Nakanisi ndenge lobby wana bango moko pe ndenge ba fandi wana bazo interview wana balandango très bien.
et na conclusion na bango avec moi ba ouverture mike na zo sala bango ba comprendre hein et qu'est-ce qui s'est passé ba mona otuninga question malamu yango na moni vraiment za muta maele parce que tu dis dans quelles circonstances dans quel but na sala yango. Moi j'étais surpris de voir que Étienne Kabila et puis soko yo qui réponse nanga tradition monsieur Étienne Kabila au mona magamna o lobano que ça vrai. Moi d'abord j'étais surpris de voir que toza na Sun City Étienne Kabila yé à tenir point de presse et du coup abimi na yaki. Alors que tu as un service à renseignement, tu as un service tout, tu as traité président de la République d'un étranger, tu as accueilli, sans que Balanda ba eba uji wa pasali ninite. Voilà, souci nangi ala kwa na kwa koyeba, nani atindaki, ayaki kosala nini, et makamazolo beza ya vérité to eza ya solo. Ce qui fait que yango moni nazwaki courage nanga, ya koluka kozonga en Afrique du Sud après dialogue intercongolais. Koluka ko rapprocher Etienne Kabila et na senga ki pe débat wana caméra ezala pour natikala na bilili ebi radio ezilobakati mais bilili ezala alors soko landi yango ozongisi bandu wana okomona que moi j'ai irrigué de j'ai fait un travail scientifique il y a au bango pe faut basala ka ba combattant c'est d'aller à la source chercher à comprendre je n'ai pas cherché à la source voilà ce qui s'est passé tant on commune Etienne Kabila boyo ka ba réponse na ye o ye moko azoko pesa. D'abord, moi je lui ai posé la question. Ndini Kabila, Kabila, alaki tata naye. Yé aza kinois. Il faut pas oublier ça que Etienne Kabila aza kinois. A kolina kin na njili. Et d'ailleurs, comme référence, parce que nous tout na mené à Kester, aya ko répéter même na Victoria pas comme un musicien na Victoria. Donc c'est pour vous dire qu'il y a kinois. Donc tout ça na ba photo na même na kin. Maman na aza awa na kin. Asalaka na ba comité central maman na aza. Donc c'est-à-dire Etienne Kabila aza kinois na tout na yé. Comment Kabila le père mutazo batu muso balbaka swahili na lingala tant bayaki ba noma bango. Yo de circo mwana na ye a combien wa atikala ko présenter au nulle part. Atira ko nommé au nulle part après ça aucune fonction au fanda na yo au Kemba. Azanga qui réponse à opesa parce que Kabila banana ye il faut pas obosa na que Kabila n'a que 3 garçons. Abota basi des circonstances ko kuta na kena na mwana ya mubali mais la juillet alingaka lengela ye orobi wa mwana na ye comment du vivant na ye atikala ko lakisa ona batute atikala ko peso musala te otikala pe ko mener vie na lupango na été parce que soki Kabila ye olobi ke natikaka mwana moko quelque part comme président de la République mais mwana no okaze na ntako to boyo lobi na meme na ndako na ngate ko China ba master na o batu na o China ba condition malamu surtout mwana no baka Swahili alors baka français akwai ko idée na batu na yo ça n'a pas été muza bana ko lingala te mwana yango azolo balingala donc akwai ko zoye donc azwa été akoyaki na question wana na tuniye même yo weti ndengo zawana so batuni arbre généalogique na yo oyebi yango te mais mwana mobali wana bloka ba koko bar bataboyina bona tuni mais au nom de quoi oko ke no bloquer nyonso wana c'est que okina ko yegola quelque part pour ya kosala nini test donc biso tout ya ba biloko mingi batu musu balandelaka te des 3 il n'avait aucun document isola que ça des 4 na tuni bon siko yo lobi wa mwana musée est-ce que oyebi Joseph te botala bien interview aloba atikala ko mona na été amona e kaka une fois et pas y attente Joseph azalaki ko biba ya azalaki so ina kwa mo afandi c'est-à-dire uzalaki na lupango soit to kwa wala baki sentinelle to alaki muta okata matiti ou apercevoir ya zoleka na ibise que donc tu donnes raison quand Joseph Kabila dit qu'a ebioté parce que botikala ko mona na te botikala ko fanda ensemble te ni na réunion de famille donc il était David Kenga ke bafanda te mais tant on a tunié akomaki na Sun City asala ba déclaration ndenge nini bozo bandu wana bokomona Joseph Kabila lobi nini alobi ke ye alaka na kin bazuiye na mwasi ya chinoise ya vundwawe na interview wana zolo bayango na le vieux Kazadi qui était patron de l'ANER bango mutu baloba na ye sala token ou sala ba déclaration contre Kabila to ina période de guerre période de négociation chaque parti za luka ba salir mutu moko boye ponini azwa point Joseph Kabila atika la présidente yango bomona ke Joseph Etienne alobi ke ba vie Kazadi mutu bazwela nga visa ba katinga na Brazzaville na mwasi avundwawe ki azaki na opposition boyebi vundwawe azalaki nani mwasi avundwawe ba meminga itina Sun City ba loger nga na hôtel azopesa na ba montant. C'est-à-dire que c'est un monsieur manipulé, qu'on a pris, qu'on a amené, qu'on a donné des déclarations pour avoir la déclaration. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont venues de lui-même. Et en contrepartie, bon, on a bien. Alors, en contrepartie, il promettait qu'il y ait que ceux qui vont dans Sun City vont me poto.
il le dit l'interview wana. Alors tant amoni ke na poto ba memir sous na poto te ba pesi mbongo balobi ofanda kakawa osala sous ba déclaration te, et il le dit lui-même parce que azama ele kolekanga na yote pour moni ama ele muke alobi yemoko alobi balobaki ba menga pona sala ba déclaration, mais tango ba moni ke Kabila kolongwa na été babi nanga non kosala sous ba déclaration te poto moni ke Kabila za makasi akolongwa lisusu te ba pesi mbongo afanda na ye yesu amoni o na orate poto ndenge nini pona ko kokende ko bwaka na poto bandi bangai fona sala déclaration bamona ke na za opposant. Voilà objectif na union sona ba mbongo azwaki asali, et il le dit yoza scientifique analyser ba propos na bien, analyser biloko tout bien au mona ke o na ko yebisa o eza yangwana. Donc biloko ndengwana est-ce que yango ne to kokende kozwa comme étant évangile comme alobi ya solo? Non, mutu ako se fier na wana tout comme ako se fier na ngwanda aza mutu oyo azo réfléchir musika ta zo miyo kiselengi. Mais pona ngwanda ngana poza ngwanda question na ligi ba combattant pe ba ke no poser lokola ba batu na ye si lelo pona nini sisa si lelo ngwanda pesa nga réponse te na ebisa ngwanda boye et puis na reposer yango lelo biso toza ba africain musu to mona ke mutu moko akufi o te mutu wana akufi abimaka na cimetière abimelaka batu ozoyeba ngona ba mboka to sala kanini ba kosoma basanga mbila toke na cimetière na ye babwaki batkanjango ba chaîne après po mutu anga bimaka te na tuna ngo poanini ngwanda la kisabiso tombi ya Hippolyte Kanambe wana tokende ko kangango ba chaîne to kanga yango pona nini? Parce que ngana za l'impression que tata wana abimaka na tombe na ye azogi na mokili ache mwasi ne zemi après azongi suna bango balobi zana si sana raisonnement nanga abimi ache mwasi zemi après azongi na tombe pona nini? Parce que alobe que tata nga kufa na 1972 lokola kufa na 1972 mais bano babotami sima après 72 tozwa ndakisa lokola Zoé bino moko so botali Zoé botali Kabila bomoni ke bakokana. Donc andeko na ye ya kolongola te ya kokakola te tata moko mama moko mais ya botami après 72 ngwanda roba tata na tikaka bana mibale siko zemi wana seka bimaki na tombe aya che mwasi zemi baboti lisusu après azongi na tombe po sinon akoza na bana mususu après wana te mais na informer que Kabila na mama sifa bana soki 5 donc bango tu bakokana ocha tembete. Donc eza problème kutu te kelelo to landa ngwanda yo koti na bokoko awa epai na biso soko boti mapasa neti yo boye bakobenga yo tata mapasa soki mama bakobenga ye mama mapasa mama sifa babenga kaka mama sifa muze babane kobenga ye muze pona nini babenga kaye mama mapasa te? Question wana ba combattant itungisaka bango mais ba combattant eza pe question moko terre yango na uti ebisa oke ba coutume na biso yango na ligina kende ba remonter un peu niveau na bango ba luka argument pa mususu yo nengo fandi awa ba combattant ndenge ba fandi wana yo so benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa yo so benga Jean-Pierre Bemba papa mapasa to so benga mwasi Bemba tata mama mapasa so kina no sala ngote ba kanga minoko na bango ba longola argument wana ndenge na yebisaki bino émission na biso eza débat intellectuel argument oya tata mapasa banda lelo ekwei toke lisusu na argument mosusu balobi pona nini yo kobenga président na yo nga naza avocat ya ba combattant na ko défendre point de vue contraire ya invité na ngai pona nini chef na yo président Kabila o biso to benga ka Hippolyte Kanambe azo lakisa acte de naissance na été dernièrement to mona ki Obama aleki na télévision ake ko lakisa acte de naissance na ye et puis musée aza na muzole pona nini ba osala test ya ADN po toyeba solo soki aza mwana ya musée question wana itungisaka bana poto ebele pona nini bo osala yango te yango na ngina loba ezotungisa mwa minorité moka muke bana nko bango mo nde bafandi wana ba misala ba test ADN po ba tata na bango ba tata na bango to ba mama na bango ba mama na bango parce que baza ba politicien te yango na silisa. Mais alors, si vous avez attaqué politique, si vous avez politique, quel est cet homme politique? Quel est cet homme politique? Quel est cet homme politique ou aussi basala test ya ADN naie pour bailler basoka za congolais ou à congolais te aza nani pour ce que tu Jean-Pierre Bemba koko na za portugais. Alors bon lelo yo andimaka origine naie et alors mais on a solo bana ote mais lelo oyo tous les choses na makambu soki ndenge ni tozwi kengo adondo président ya Sénat
oyo après remplacer Joseph Kabila donc rapport nini ya biloko wana donc tokomi na nini mais na ina biso ok na landi bino ka pona la bino ke ye papa na ye polonais maman na ye rwandaise mais aza prêt à diriger Congo lelo hein alors que ba origine na ye nyoso mibale boyebi yango mais maintenant il reste là par rapport à la loi qui nous régit na okota domaine juridique mbalasima mais siko nazoki pona yebisa tokota yo za constitutionnaliste tokota kaka yango nazoloba lelo oyo na niveau moko ya likolo lelo oyo aucun Congolais en République démocratique du Congo na uti ko yebisa e ala Etienne Tshisekedi ezala Jean-Pierre Bemba ezala Ruberwa ezala bango bazwaka minduki oyebi ke tango bazwaka minduki ko finga ya laki ya makasi hein? Personne n'a exigé ADN à Kabila, personne n'a mis sa nationalité en doute. C'est un minimum de Congolais qui pensent que bazan à savoir, qui ne font aucun effort pour ça l'analyse à malamu, qui pensent pour Ngwanda lobby, balandi ba lobby. Mais lelo on attend le grand homme politique, je mets yo en défi, tout comme Bango en défi. À aucun moment, bobona homme politique moko awa, mutuka Tshisekedi. Asa opposant farouche depuis tant que Mobutu abanga Ramutute, celui Kabila qui rwandais, mais lelo Tshisekedi même temps ya nga ba rwandais wana fa kende. Atikala koloba yango te po koloba yango te po yebiki eza lokuta aza rwandais te lokola ngwanda na mwa batu ne muke bazomona ke faut baloba yango alors bazo sala argument na bango sur des choses erronées qui ne tiennent pas ceux qui va diriger Congo faut ba élever un peu niveau intellectuel na bango pour ba ko kozonga na niveau ya normal pour ba mona makambo ndenge makambo ezali parce que lelo discussion ezali par exemple ngala na kopesa exemple dernièrement ba républicain ba bana woloba Obama il n'est pas né aux États-Unis, donc il ne peut pas être président de la République. Mais Obama a kindé qui a acte de naissance naïe, a un parlement à présenter. Awa bazo sengango, c'est-à-dire il est président de la République démocratique du Congo, à l'équipe constitution, à l'équipe Obama, la constitution l'obine. Constitution la constitution par exemple. La constitution non, pas ADN. Hein. Il faut prouver qu'on est, pour être président de la République, oui. Il faut être Congolais, des pères et des mères. Tu m'as parlé des Congolais, des pères et des mères. Je te dis que Kabila ne rentre pas là-dedans. Il est Congolais, des pères et des mères. Et pour être président de la République, la loi ne parle pas des Congolais, des pères et des mères. La loi parle, il faut être Congolais d'origine. Oui. Puisque la loi parle des Congolais d'origine, la question est de savoir est-ce que Kabila est Congolais d'origine. La réponse est oui. Mais pour la Kisabango Kakake, Bango Bamaele, Ngaïso Inako enseigné, hein, j'explique aux gens, quand est-ce qu'on parle des Congolais d'origine, qu'ils lisent la Constitution, ils vont comprendre la Constitution. Que dit la Constitution par rapport à qui est Congolais d'origine? La Constitution répond à la question. Voilà pourquoi Kengo Adondo est Congolais d'origine et Kengo Adondo pourrait être président de la République. C'est qu'au cas où Kabila ne peut pas diriger aujourd'hui, il peut jouer l'intérim de président de la République. Et en tant que tel, on l'a validé son mandat en disant qu'il est Congolais d'origine. Et sur base de quoi on l'a accepté? Donc, Batanga n'a pas si bango devoir. Soit constitution Batanga article et lobby nini qui est Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, pian. Voilà pourquoi Zaria Sourouberwa est Congolais d'origine. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont des Congolais. Moi je pense que Baoba na poto bazana ndoto. Bazoyo kakaka batu na bango bazoyo bisa. Même Tshisekedi azonga ina kinawa. Asali meeting oyo ka critiquer 5 chanteurs. A critiquer te akuti pena bité to loba to matato kita. Mwana mbale azo sala. Po bilembo ezali libosa ndako na moni ba transformer ngo. Partout na ye additif wana a critiquer qui a lobi ba 5 chantiers c'est la poudre aux yeux. Ala lobi na yo ke to landie na stade tanga utaki na pota zo ba la poudre aux yeux parce que za yoka ba combattant de ba kosaka. Mais tango yemo kwa ye ami moneli oyoki alobi. Pour la ça la déclaration na ekuna tanga kiti akoti mais banda yemo ka tamboli habité na mutema ndimi habité dokuta mabete o ngala moni kamutu papa réformons et puis il faut que nyoso Kabila sali asala un espace à 2 ans l'espace à 2 ans parce que début elle qui est un peu difficile ko lukaba moyen bali musale bandate ata to boyi na biso ata boliki bolo baboyi na bobo na réalité te peuple congolais asima na ye parce que azo na bilembo yango bazo reprocher bino bo changer les sous constitution élection à 2 tours comme na tour moko po bo tricher to côté wana eza ba reproche ya ba combattant et puis avant de continuer bino bozolo bakaka ngwanda za chef wa ba combattant bazaka na chef te pona nini
baction ya bakombata botiaka yango derrière Ngwanda. Or Ngwanda ne dirige pas les combattants. Bakombata bazaka na chef pété. Et ça mouvement de pression. Pour nini bolobaka kaka Ngwanda. Et ça pour nani? Non, tout simplement ngape na lobi Ngwanda parce que ba récupérer ba thèse ya Ngwanda. Yango to lobi Ngwanda lobaki ngana yebi ke ba combattant mutu na mutu ana objectif na ye. Ba misu bana ba problème mikanda faut ba prouver que ba vraiment ba ngunda ba sala ba manifester pour bandi mabango ba misu ba il y a plusieurs ni na kata ba combattant ba na lit na bango ba mener lit na bango ba misu ba vrai politicien ba ligi ba exister na politique c'est normal ba za libre biso to ba démocrate nous acceptons. Nous laissons les gens s'exprimer, mais nous leur demandons que ceux qui battent la démocratie, démocratie le but est qu'il faut marcher sur les droits des autres. Les autres ont aussi des droits. Il n'y a pas qu'eux qui ont des droits. Dans l'élection, est-ce que la minute ceux qui vont convoquer meeting mon connaître au IDPS, bon Tony sa stade. Au moni na koyebisa bon. Heureusement, moi je suis un enseignant. J'enseigne à l'université l'histoire politique en Boka. Na uzongisa okaka ke kotondi sa stade lobité ko gagner élection. Parce que ce qu'on a une élection en 2006, Jean-Pierre Bemba yaki atondisaki stade wana. Et puis Joseph Kabila Petangwaye atondisi Fiki na atondisi Batu. Mais na ville à Kinshasa ka atozo exemple. Na ville à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba gagnaki Joseph Kabila. Malgré que atondisa Batu. Donc c'est pour vous dire que l'élection ça s'écrit à l'isoloir. Si Batu bayaki na Kinshasa so kolandi RFI na meeting à Tshisekedi balobi asalaki 50 000 personnes. Même si ils ont concédé 50 000 personnes. Dans la ville à Kinshasa, il y a combien d'électeurs? 50 000 personnes ne fait même pas les 1/10. Il y a nombre d'électeurs dans la ville à Kinshasa. C'est des millions. Ils vont voter dans la ville. Alors, si les villes à plus de 10 millions d'habitants, il y a 50 000. Non, tout le monde peut le faire. Ngaïkara Awa, mon anniversaire a PPRD, Ligue des jeunes Yangomoko, a amené 30 000 personnes. À raison, il y a 1500 personnes par commune. C'est rien. C'est rien, 50 000. Ça, c'est rien. Les stades, je peux le faire. Je peux faire le plein. Il y a Martyr, il y a plein Owana. Donc ça, ce n'est même pas ça qui prouve l'électorat à Moutouni. Donc, vous êtes confiant que Joseph Kabila Kabange, au combattant, va bien la politique Kanambe, à rouler Kanaye. La réalisation d'ailleurs. Joseph Kabila Ndenga leka kitanga dans 2006 a rouler capé par rapport à Bale. Au moins, Batouana poto bana même réalité na biso Batouana kinité. Na ba otuba na bamboka te bato bana bamboka ba omona bilembo ba omona quartier na bango ils ont changé lelo yo na peso exemple mutu akolongwa awa démarrer na commune na Bumbo côté na voiture obimi na Selemba route asphaltée existaka te avant existaka te Kabila sali yango na ville ya Kinshasa nzela donc il y a un biloko belé salami po kaka bato poto ba kuna ba na réalité o bato ba vivre na kinité de temps en temps so mutaki na bengi azo songa nzala mpia kabotinda luka matolo bango bako analyser par rapport à wana tebaya les amis de wechi yoye caméra na ozwa tambusa tambola nango omona bilembo memela bango bité mwana mobali ata bolobi mais ngai na komi Kinshasa na moni bilembo na moni misala ezo salama donc na ina expliquer OK baza na même réalité te Kabila koleka pona misalo ya sali parce que bato ba moni qu'effectivement mwana mobali asali azo sala et que amemi biso quelque part azape na adversaire de taille adversaire azate mais il a expliqué moi j'enseigne na opesa bango ba analyse et puis na politologue na osala analyse en tant que scientifique l'électorat na mboka na biso eza nini électorat d'abord so ozwi ba grande ville nyonso ngol ba Kinshasa Matadi Mbujimai ba chef lieu nyonso ne représente que 18% d'électeurs 18% ya pamba. Et na kati ya 18% wana bao balandaka makele la ba télévision po bwana ba homme politique mususu base na bango ezaka malette na bango na télévision na bar combattant en sur terrain baza na bango na batute et parti moko existaka kaka na malette na bango en dehors ya IDPS je parle na quelques partis mingi ba ande ngwana maintenant oyo balandaka na télévision il y a peut-être que parmi les 18% il y a que 4% il y a population bazaka na moins courant mais il y a que 2% qui regardent la télé. Il y a parmi les électeurs. Alors, tu penses que les deux vont la majorité? Non. L'électorat, il faut que nous rejoignions la base. IDPS et la qui parti mounene na mboka na biso oyo. Mais tant que Mosé Laurent Désiré Kabila Zoya, la plupart bateaux ba gouverneur na ba professeur ba ibata IDPS.
Tokomi maintenant na cours ya politique Oui. devant professeur Histoire. Francis Kalombo, Oui. histoire politique. Politique, na Maintenant enseignement. pesa nano histoire politique ya IDPS. Nazo pesa histoire politique à IDPS puisque moi-même je suis un ancien de l'IDPS. Bato tout bakotaka bazalaka ba membre ya IDPS o bavotaka bango ba gouverner tant muzazo ya par acclamation na ba stade. Bato wana tout bazonga na IDPS te. Bakotaka CPP et puis lelo ba mingi bakota na ba PPRD musupe ba palanga na ba parti mususu. Lo ya liboso longola IDPS yango wana donc et déracina IDPS na niveau ya base parce que pour gagner faut na bato na mabele na ba village na ba mboka. Lo mususu yeko longola bango tango MRC lokola Tshisekedi daboya kine ko s'enrôler mingi bakenda na union yango moni lo ya ba professeur Dindo ba Bomanza ba Longwa atikali edimne lo mususu yeko longola tango yemoka Chezi zani ba Belgique ba Longwe c'est-à-dire na mabele comme tel ani lisuna batute lo mususu yemoka sala ke erreur ke ko sala union na RCD période ya dialogue intercongolais o balanda ya este balanda RCD ya est bakota na RCD bazongela souvie na biso T. C'est pour te dire que l'IDPS est très affaibli au niveau de la base. L'IDPS reste dans leader de Kinshasa et puis dans 2 Kassai, moi Batu. Donc l'IDPS ne peut jamais gagner les élections dans Mboka na biso à l'état actuel parce qu'il lui manque des leaders. Même na C. C'est pas dans les grandes villes qu'on gagne. Mais où tu connais ba représentant ya IDPS? Est-ce que baza na poids politique? Baza na poids te yomo monde na ville à Kinshasa na ebi bango. Baoleka wapi par rapport à ba maître Mukendi Babomanza banani o baye banaka tanga kala bango tu bakenda. Donc c'est un parti qui est très très affaibli et le leader charismatique lui-même le sait qui ne fait plus le poids. Ponayo Kabila o gagné na ye azan adversaire d'état était na minute un adversaire était parce que Vital Kamerhe ne va jouer que le jeu ya Kabila. Vous avez joué les gars à Kabila donc et là il y a ça là qu'on a beaucoup compté na ye pas faire gagner ce ça la stratégie politique te na lobby na yo que on a la vérité parce que les 14 Vital Kamerhe a annoncé qu'il parti mais les 13 là qui pas Kabila balena ba fandi na eti pourquoi ayeko annoncer est-ce que vous avez preuve mais tout na yeso ba wanga nango pour preuve ezali ayebi yango pe na loba yango na télévision atikala ko démentir ta yebi que les 13 azala qui pas il y a président Kabila balé na ye ba fandi na eti est-ce que vous avez une image wana pot mais na lobby na yo tout na ye Francis Kalombo yo zaka solution ce que lobby eloko boye po bandima yo que vous avez vrai professeur est-ce que koki ko pesa image wana les amis de Wechi to tindika yango solution les amis de Wechi Français akosaka na été na intérêt okosate tuna yemoko ozana micro tuna batu na ye bayebi yango kakenda ye bayambi ba sololi le lendemain a annoncé parti na loba on a télévision awa batu tupe bayebi yango eza secret polichinelle te bino batu na Congo boyali mutsoka lobi na yaki muyibi bobeteli maboko so yimbuki sifika mtalo bana yaki muyibi na komo poza boyambi ba combattant bobeteli maboko non ce n'est pas ça le Congo doit être conçu par des hommes intègres qui ne sont pas des voleurs. Émission na biso zo continuer to ko aborder problème mususu oyo ezalaka problème ya les amis de Wechi balkanisation ya Congo papa plan moko ezali ya ko panza Congo mais bato ebele bayebaka yango te parce que jour mususu to la mukaboye Congo ezali susu te est-ce que oyebi plan wana oya communauté internationale bazo sala tout pour ya ko diviser ba congolais pour ba panza Congo te ba congolais mingi balingi pe mboka na bango te ba bateka mboka na bango na kanisi musala na uti ebiso Joseph Kabila sala na mboka oyo ya kozongisa Congo pona ebiso ke Rwanda si annexaki est po benga na est il fallait ça la préfixe à Rwanda ozomona donc automatiquement lelo Joseph azongisa yango c'est lui qui lutte pour Congo panzana te mwana ba congolais musu balingi Congo ekende entre autres ba combattants quand vous affaiblissez votre pouvoir quand vous injuriez votre propre pays le patriotisme est où ceux qui mutalingi démocratie bango bazoloba ke yende azosala tout pour apesa parti moko na ndeko na ye soki yango na ebisi oboye soki ezalaki ndengwana mbele asi atikaka yango puisque Bemba si akabaka ndambo wana na ba Ugandais faut pas obosana côté Bemba azalaki ko diriger alaki na ba Ugandais ngambo mususu ba Rwandais lokwa baki presse si basala ina préfixe ya mboka na biso faloleka na préfixe à Rwanda bon pire que ça ezanani donc c'est pour te dire que à partir de là ça a déjà été fait tina niveau que basi bakabolaka Congo mutazongisa yango Joseph Kabila
aboyi Congo panzana a lutter à réunifier mboka andimi même akabola pouvoir na banguna ponini Congo ezonga donc yete mutu mokoyi ko taxer alinga kabola parce que alaka jeune aye mbela aki président mbela tika kaka este kende nango abateli koto ali après azongeli na mboka naye pona kosukisa koyebisa nini bakombata oyo balobaka Hippolyte Kanambe le Rwandais aza mwana ya Mzee Laurent Désiré Kabila te aza mwana ya Mama Sifa te aza en complicité et en connivence na ndeko na ye Paul Kagame po ya kotekisa mboka liloba ya suka papa bato batekaki mboka ezaka ba Congolais bozolia na bango bozana bango bango batekaka mboka na bapaya bakotisaka bapaya awa na minduki Joseph Kabila lite lelo azongisa mboka ndenge yalaki donc akoteka yango te dede tata na ye moko muze apresenta ye mwana nanga bango te mbako déterminer soka mwana na ye te to mwana mutu mosusu toko kote koyebisa bango ke faut basala banalise sur base des éléments oyo efandi na kanti lelo soki balandi émission éclairé bango et je suis prêt ya kosala débat na bango et si nasala yango na radio moko boye na internet bakraka na tia bango tout bachuki bakao po baza na bango na baélément te baza na babase te baza na bainformation ya solo te même s'ils sont intellectuels ils font leurs analyses sur base des éléments erronés olobi kaka ke mwana ya mwana moto oyo te sur base de quoi base élément nini po na tuna ngwanda tombe po en dehors ya bango mibale bazoe babotama après 72 dato balobi Hippolyte Kanambe akufa mais comment bazoe bazo continuer ko exister bakokana na Joseph alors babotama après donc bango peut pas réfléchir aucun moment Etienne Tshisekedi tout comme Babemba tout comme opposant na sotona bana kisasa mon côté asia loba Joseph Kabila Rwandais bon balanga Tshisekedi pas lobango te pas bangaka abangaka mutu te soka ibeka Rwandais mais asia loba yango à aucun moment d'ailleurs Tshisekedi a signé l'accord global et inclusif où le nom de Joseph Kabila est figuré comme président de la République. Il l'a accepté comme président, Abengaka est président de la République. Alors, Moutande Ngwana, Andima qui même a travaillé sous ordre de 1+4, Aligaki a un des vice-présidents. Bon, et puis que Tshisekedi a dit que Joseph Amopaya, Andima a la vice-président Amopaya. Aligaka Andima Yangote. Donc, c'est pour te dire que Bangonde va évoluer. Bangonde va luka ba côté aux vérités ali et non ba kangama avec ba idée ya biloko oyo et c'est si là et anatina mote. yango tokomi na suka émission na biso bandeko babolingo bino moko bouti kolanda honorable Francis Kalombo na makambo nyonso tu auti koloba na ndenge mwana mobali oyo tobandaki koloba comédien aventurier oyo abimelaki kaka bato poisson azali koloba ye mwana Kabila Etienne Kabila bandeko soko tali elongi yango te bandeko botala kaka elongi oyo oyo azalaki koloba ye mwana Kabila bandeko botala kaka elongi yango bandeko nzoka dakola na ye na njili mpona nini boza kosala bakongole boyeko mboka na biso moko ifo bokosaka biso boye elongi ya mwana ngo na misu lokola mwana ya botayeka babotaka na chinois ou bien na vietnamien elongi papala ya ndengo na bandeko botala elongi oyo lelo verité ekobima bandeko nzoka nde mama na ye azalaka na ye kuna na njili omoni wolowo tala kaka ndenge nini bato mosusu makambo bazalaka na yango akei kobloke koluka nkombo ya bakoko ya Laurent Désiré Kabila babloke bapesi ye banini vraiment vundwa pa asala mabe vundwa we na makambo bobandaki kosala na deuxième république bokomi komemango lisusu epai ya président na biso ya jeune Joseph Kabila na elongi ya mwana ngo mpe ebongo nga moko mpe mama kozali ntango na bandaki kotala kaka elongi oyo bandeko botala kaka elongi oyo na zéro faute yango ndenge akataki ko akati zéro faute mais akateli yango na système moko erate oyebi ba zéro faute ezali ko omoni mobali akati zéro faute mpenza boye kolobi ya mobali mais mobali mosusu ko omona akateli bino zéro faute bandeko oyo ba zéro faute omona moto akati zéro faute erate zéro faute yango bakote mosusu nete etengama banini mpo omona kaka ke erate bandeko yango na tolobi ete bandeko Joseph Kabila Kabange aza président moko oyo lokola gentillesse na ye lokola alobi ete démocratie esala na Congo moto nyonso tokomi koluka fulu na ye mpo abwakela ye na nzoto mais toza koyebisa mpe na les raïs gentillesse et
eleka makasi te fo direte pe mwa direte ezala toboyi te balobi ete Congo ekoti na démocratie mais soko tikeli kaka bato lokola bakongolais liseki bakomona yo sikoyo lokola neti zoba parce que congolais alingaka moto oyo aza dur na ye wana nde congolais amoni ye vrai mutu mais soko olakisi congolais ke non ozali gentil banini ya congolais amoni yo lokola zoba yango na tozali koloba il faut kosala keba bomoni ndenge sekele ya mwana mobali oyo ekobima elongi papala penza oyo mwana ya Joseph Kabila vraiment na mwa mandefu yango ndenge amikateleli yango vraiment en tout cas na mutu yango akataki ye nayebi te soki akatelaki yango na modele nini je suis sûr nani gilete oyo bakatelaki ye zéro faute wana eza gilete asika te il faut ezala basi basalela yango parce que modele ekateli zéro faute yango bandeko baparti ebele ndenge esali na mandefu yango ndire erataki ezali gilete asika te après ke na liboso oza kosala badéclaration mpo na koloba ete ye mwana Joseph Kabila vraiment mpo na nini kosambwisa Laurent Muze Kabila boye olieta moto yango mpo apreparaki moto oyo akokaki kokende koloba ke azali mwana Joseph Kabila atala te elongi non ake kozwa kaka motu moko neti mwana ya vietnamien mpenza oyo babota na Vietnam donc congolais aboti na vietnamien vraiment likambo ya kokamwa tala sikoyo nzoka nde mama na ye alobaka ete bayebaka te eloko nini ekotaki ye na moto mpo abanda koloba makambo ya boye nzoka nde ezalaki susi ya poto aya na poto bake sikoyo kosukisa ye na Afrique du Sud kokamwa na bafoto ya bamontage oyo basalake batie bango neti kote moko ya ngomba oyo basimbi na baminduki balobi nini ono bazali kosala révolution nzoka ndazali na Afrique du Sud kokamwa bandeko kokamwa yango na toza kolobako balikopa na bango nyonso tu baza kosala eza na yango pepele bandeko yo moto oyaki koluka vi na yo mpo ete osalisa famille na yo continue kosalisa famille na yo ndeko tika kokota na makambo ya bozoba oliyaki mpo ete osalisa famille na yo continue kosalisa famille na yo mpo ete oyo bozali kosala ezali bozoba mpo ete bato oyo bazali kotinda bino bango bayebi verité esika ezali me babombi bazali kolinga koloba te baza kotante bino nde bosalaka bamobulu bamakelele mpo ete bango nde bayeba ndenge nini ntango bino bokozwa réussite ale bango bazwa lidusu ya kobimela mais mbala oyo toyebisaki bino yango nzambe asi akangi bizibeli bolinga te bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali mpe toremercie topesi bambote mingi epai ya honorable Francis Kalombo solution oyo apesi solution na bakombata tala te bakombata babanda liti na bango depuis 2000 ti lelo bazalaka koluka solution mpona koluka esika nini nationalité ya Joseph Kabila ezali mais opesi bango solution oyo bango babanda koluka depuis 2002 ti lelo opesi bango yango na baseconde ok tala lelo bango bacerveau ebele bacerveau ya bato ebele mais batikala kozwa solution wana te kokamwa bandeko mipiku ya bakombatant bacerveau ebele mais batikala kozwa solution wana te kaka kotepatepa kotepatepa tala lelo bapesi bango na solution na Francis Kalombo na minute moke ezali mawa mingi mpo na bino yango toloyebisaki bino ete meme baradio na bango oyo buka lokuta baradio oyo bomonaka oyo ile opoka nani basala yango mpona koluka kobenda nde bapeple congolais mbongo bango moko bayebi ete ezali mpasi mingi mpona kolongola Joseph Kabila na bokonzi me basala baradio wana mpona stratégie na bango okomona bandeko ekozwa tame tosunga kaka bopesa mpona radio bosu bandeko bambongo wana bazali kolia bino bambongo me sanke bomiyeba mokolo boko comprendre bokoya kosutuka ndenge boyaki kosutuka na makambo oyo ke bamusicien balia biso bambongo ya mingi batongi bandako biso na poto totikali ya eloko te boye kosutuka me na retard jibe akoma na bamoyen wena so na koma na bamoyen batongi bandako ya minene bino boye kosutuka mpona kotiela bango barrière me retard ndenge moko mpe bino bakongolais bozali kosala ere kopesaka bango bambongo radio buka lokuta mokolo moko sutuka retard bato wana baza kosomba bamituka baza kobaluka kaka na poto yango tolobi ete bokeba
bokeba bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci